Bandeko Babolingo Boye Malamu, la chaîne Nabino Yake Express TV. J'espère que vous allez bien. Na côté nanga je m'en vais très bien. En tout cas, dans un sengo malgré ba occupation, tant na zora moi tant muke na la bino na kat na émission ba masoro et ko même un plus. En tout cas, et ça la rangai malamu mingi. Sans plus tarder, je m'en vais vous dire salut, bonjour la famille, Losako Bandeko, Abari Rafiki, Kiamboteze Nozazingi, Malukai, Mujiku Swabi Abuni, en tout cas, shalom, shalom, Bisika Boza Bandeko Nalinga Abino Mingi, malgré biso toloba en États-Unis, time is money, menga na tchara vraiment temps, na tchara vraiment maye, pour na sa ba recherche, na el rabino ba nouvelle, ou ekoko même rabino un plus, en tout cas, Bisika Bozali, nzamba lola apambola bino, nzamba lola asunga bino, vraiment bozala bato bozabat na esengo, bato bozana souci à s'épanouir. Nde nazali toujours pour encourager mno bande kunangai, bozala bato bolinga ko se documenter, bozala bato bolinga ko tanga, poko tanga et même la biso ba connaissance, ko tanga et même la biso makama malamu ebele, ozomo la kende baloba kaka soki mutu azolesa nzoto biloko bien nzoto eza makasi lolenge moko tango tozotanga tozonourrir bacerveau na biso ekoma active ezoyede biso na bamakambo ebele yango moi na encourageaka bino surtout bamama nde tofongoli ke Express Academy balivre ezali oyo ekoyede bino vraiment bobénéficie na développer potentiel oyo eza kati na bino batalent oyo eza kati na bino ebima à partir ya kotanga à partir ya kotuna baquestion koluka koyeba omona ke vie na yo ekotikala lolenge ezalaki te toza na besoin bachangement bamama basépanouir bamama vraiment balongwa mpenza na zone de confort baluka kosaméliorer du jour au lendemain esalaka malamu en tout cas nazoloba na ntina na cacahuète oyo ezali nguba eza na baavantage nguba eza mpe na désavantage mpona sikoyo na kobana na baavantage ya nguba d'abord nguba eza nini nguba eza fruit moko acoque eza fruit oyo ezali cultivé na région tropicale tomonaka biso kuna na Congo tolonaka nguba mabele na biso ezalaka vraiment fertile ebotaka banguba bien eza vraiment bien mpona kobota banguba tozalaka na banguba ya kitoko na kati na mboka na biso Congo graine wana ezali na plein des bénéfices na babénéfice ya malamu mpe ememaka santé malamu ntango ozokonsome nguba avec modération ekosala yo malamu mpo nguba ezali riche en graisse eza na bagraisse ya bien ya soki ozolia mpenza nguba ya bien oyo eza mpenza ya kopi te ya manevre te oyo bamindele bapirate na bachimie ebele nguba oyo eza mpenza ya original oyo eza na Congo eza na bagreffe ya bien ekosunga mpona santé eza na bavertu moko ezali vraiment énergique mpe nutritif yango moni basportif na biso baza na besoin kolia nguba oyo surtout ya mboka kolia nguba ekosunga bango po a partir ya nguba ekopesa bango baénergie ekosunga bango ekolongola bango bafatigue eza vraiment recommandé yango na même bana ya mikie mpona bacroissance na bango ezalaka bien so baopesa bango nguba ntango aza mikie mais ezala mpe moins de 3 ans te mpona na moins de 3 ans eza na risque ya koétouffement nguba mpe koétouffe bango soit mpe nguba ekomemela bango mpe baallergie mais soki azali na allergie na nguba te nguba eza bien eza na baminéraux ya oyo babengi ya phosphore mpe na kati ezalaka bien mpona bacroissance ya minu ya bana mpe na mikuwa ya bana nguba eza bien eza na baprotéine so moto alingaka kolia na ye baviande te arecourir na nguba oyo ya originel ya bien mpende ya Congo wana ekosunga ye ekomemele baprotéine mpo baprotéine eza en grande quantité ndenge moka moto alie viande na moto ale nguba soki olengo na quantité mo modéré ekomemele mpe baprotéine ya bien même bamama na ménopause baa na besoin ya nguba ya bien ya pirate te oyo batie bamungwa te basikre te oyo tokutana na bamboka oyo lia nguba ya kitoko ya mboka ekomemelo baprotéine ekosunga bamikuwa na yo mama ozolekala kati na ménopause eza na baminéraux nde nalobaki baminéraux lokola ya fer minéraux oyo ya bacalcium eza na bamagnésium eza na baphosphore nde nalobi eza na bamanganèse eza na bacuivre na kati kaka nguba wana mpe eza mpe na bafibre na kati eza na vitamine na kati eza antioxydant eza vraiment très intéressant mpona basanté na biso nyonso motu nyonso esengeli alia nguba ezali vraiment bien ekoevite mpe baproblème cardiovasculaire ekoevite basituation ya bacancer
et qu'on consomme nguba en tout cas ils ont au moins 30 grammes ya nguba par semaine ko exagérer te pour ceux qui ont exagéré et ça malamu te so zo lelo nguba en petite quantité tous les jours pendant toute une semaine on lena au moins 30 grammes ya nguba et ko sunga yo et ça malamu nde na lobi na bana fo ko keba pona ba étouffement et puis allergie hein donc moi la combien allergie na nguba et baby ça raposo moi ne ko memele ba eczéma ou bien ekotia ba trouble digestif ekosala peut-être pe ba nausée ba diarrhée soki nguba elingi mwana te yango wana faut osala très attention mpona consommation ya nguba bana ya moins de 3 ans eza risque mais so basi baleki moins de 3 ans bameki esali bango allergie te elakisi ke bakoki na bango kokonsome nguba sans problème nguba eza bien eza na bavitamine B1 eza na vitamine B3 pe B9 eza malamu mpona système immunitaire ya nzoto na biso eza na babonne graisse bagraisse oyo eza na kati na nguba eza babonne graisse oyo tozala yango besoin esungaka mpo tozala na problème ya mitema te tobela baproblème ya mitema te eza kofaire éviter biso vraiment baproblème cardiovasculaire nde na bakisi phosphore eza malamu même mpona biso mikolo mpona bamikuwa tokonsome nguba na baprotéine eza na kati ekosala biso bien ekosunga mpe meme baintestin na biso ntango ozolia nguba baintestin na yo ekozala bien ekoevite bamaladi ya intestin vraiment so moto akomi na problème ya allergique mpona nguba akoki komona toujours allergologue na ye allergologue akoyebisa yo ndeni okoki kosala so okomi na problème ya baallergie mpona bamboka oyo bandeko tozo remarke ke situation ya allergie na nguba eza makasi na bana mpona nini nguba oyo tozolia na Congo bandeko na ngai oyo ebotami na mabele na biso ya Congo po biso kuna vraiment pese masolo ya nguba ebandi eza na bapays tropical na baregion tropicale nguba oyo ebotami na Congo na nguba tokutana ngo na biso tobimi na bamboka mindele bandeko na ngai soki oremarke yo mo mpe keza ndenge moko te tozomona nguba mindele bazosala yango d'une manière commerciale baza na besoin kosala mbongo ebele bazosala yango vraiment na baproduit chimique ebele ezozala mpe na goût ya bien te bango to mpe basalisali yango bazocommercialize yango bazotia yango bamungwa bazotia yango basucre biso tokolanda basucre wana na bamungwa wana mais en tout cas eza malamu te mpona banzoto na biso nguba oyo biso tolia na Congo eza na kati nango eza na biloko babengi ba oméga 3 na 6 eza équilibré mais tandis que nguba oyo mindele bapirate basali yango na bandele na bango basali baproduit chimique mpo ebotamba mbo mpo bateka basala mbongo eza plus na ba oméga 6 tandis que oméga 6 wana eza malamu te mpona banzoto na biso modele na banzoto tozala na ba oméga 6 soki tobakisi ya nguba susu oméga 6 na oméga 6 ekomi lokola ke excès d'oméga 6 ekomi na banzoto na biso ozolia mingi banguba ya mboka oyo en tout cas ekosalisa yo te yango wana nazoconseille mino bandeko tinda nguba euta na mboka bao baza na Europe bosomba banguba ezouta Congo na Château Rouge eza malamu mpona santé mais banguba vraiment oyo ya mindele nde nazoyesa bino barecherche na sali nauti kutu na mpasi na mawa ngamo mpe nalingaka nguba me naza oblige nakata kolia nguba ya mindele na bandozela soki nakuta na nguba oyo euti na mboka nde na kolia oya awa en tout cas ekomi nga mpasi fo nalukaka na bamagasin ya baafricain ubia bato bamboka mosusu babimisaka banguba originaire ya bien yango nde nakoki kosomba soki ka oyo ya mindele en tout cas eza malamu te oméga 6 wana ememaka nini na nzoto bandeko na nga ezomema bainflammation na nzoto ya moto kidi inflammation eza lokola bainfection ekoyela yo so ozokonsome nguba mingi yango nati na mboka oyo basalaki baestimation bamonaki ke na 1% ya population baza allergique na nguba wana basalaki estimation na 2003 bongo lelo ekozala ndeni elakisi ke nombre même ya bato baza allergie na nguba eza toujours kose multiplier po baproduit chimique ezomema bainflammation na kati ya nguba eza koaffecte bana surtout bana na mboka omona pena mwana allergique na nguba ntango ekobeta ye mpe allergie yango omona ke baexema ezobimela na nzoto bamiposa nzoto ezobeba ye mwana okoma na problème ya digestion mwana ondosala badiarrhée mwana mosusu mpe omona mpe nzoto mpe poso nzoto mpe échanger sur le champ akomi mpena transformé fo meme mbango na émergency mpo batraite sino te ekomi esu problème grave
soki bato bazolia nguba ezobimisela bango baallergie bongo yo moto olie nguba ya mindele oyo batie baproduit chimie ebele ebimiseli yo allergie te elakisi ke ate ebimiseli yo allergie te mais ezonuire yo d'une manière négative sans on se rendre compte peut-être au fur et à mesure ozokonyo kolia yango avec le temps okodécouvrir mo maladie mo mpe koobimelo okoyeba te mais ezaka a partir ya nguba mpo eza na inflammation makasi eza na bainfection makasi faut koevite kolia banguba oyo ezali ya mboka oyo mpo so ozoliango mingi na omega 6 oya ndenge na makasi ekomemelo mpe baproblème cardiovasculaire ekomemelo baproblème ya baintestin oyo ekokoma na bainfection donc faut koevite nguba na bamboka oyo vraiment eza pasi so kozanga koyeba eza pasi mindele ntango basala bamakambo na bango batena na bango compte na vie ya bato te ya koyeba ke nguba eza malamu te ya kolia yango te mais mpona bita kosala mbongo na ye asala commerce aotekela bino bapetit peuple bozoyeba te mais eza na baefi ya mabe mpo ekoti baproduit chimie mingi vraiment tosala attention tosala vraiment attention naza koinsiste tolia nguba oyo ezouta na mboka na biso biloko ya mboka na biso ya naturel yango nde eza malamu cacahuète eza bafruit ya kitoko mpona santé eza vraiment bafruit ezomema babiloko ya malamu soki ozolia yango na quantité moko modéré epuis soki ozolia banguba oyo eza vraiment original oyo ezali ya bien ya fake te ya moniato te oyo toliaka na poto antuka toliaka atika tolia tande batondisela so basikre tande batondisela so bamungwa na kati tolanda sikre wana te tolanda mungwa wana te toluka biloko ezali malamu mpona basante na biso vraiment nzambe apambano bisika bozali yango kala ezali nango ya kopartage na mokolo na lelo toyeba vraiment kolia biloko ya malamu kolia biloko lokola banguba mais tolia nguba oyo ezali kouta na baregion tropicale mpo ezala malamu mpona basante na biso antuka mpona lelo bandeko na ngai na suki wana nzambe alola asunga biso tokuta su prochainement tokondina kolobela babiloko ezali malamu mpona basante na biso nde na encourageaka bino antuka bolia bio bolia biloko eza vraiment malamu mpona sante na bino bafruit balégume bosalaka baexercice bolalaka sommeil kitoko antuka que Dieu vous bénisse que Dieu bénisse que Express TV on se revoit prochainement ciao